bazo sala musala bien te mabele zo buka na kuna na selo ko protéger mabele zate mabele nyonso zo tiolaka siko nini ko protéger mabele oyo yango poli benge mata donc eloko ezate siko libengi na oyo ezo kutana après bato banda ko nyonso ba perdre banda na bango mais qu'est-ce qu'on va faire hein faut ben ingénieur ya Congo pe bazala wana ba pesa pe makanisi ni to ça libengio bandi ça fait soki 3 mois sur 4 mois yango libenge zo silate ba travaux c'est banda ki papa mais musala bazo saleza malamu te kuna na se kuna nini ezo kanga mabele eloko moko te il faut basala eloko moko protéger mabele kuna po mabele sa nini e mata mabanga ezate fulu ezate libulu nyonso kaka ezoko ya mupandi na mupandi siko nini ko kanga siko libengi oyo c'est ça le problème tozo senga l'état a renforcé ben ingénieur baza mayele makasi ba ko matsali bengi oyo po banda kutala banda ko ndeki bukani hein avec le temps tozo souffrir ba mabengi mibale so na oyo ekutani vraiment kozala passe makasi mais tozo mona makambo oyo ndenge zo salama kuna zo salama te mais wezo salama na lulenge nini bon koto basuma kindenge nini bateka kindenge nini bato bateka ki koto yo ata ko basila ko kufa mais bano bango babutaki bazali bankoko bana bankoko na bango ya bana bango babutaki bazali ba famille na bango bazali bon bateka kama mabele na mutu bazana bakula mabele et bon bakula mabele ata ko basila bana bango bazate eza bunkoko ezo sala boy eza kuzanga kusala malamu te eza bunkoko ezo sala boy donc bato basala misala bien bato bazo sala musala bien biloko nini eke awa hein matière eke awa matière bonne eke awa basali mbula malunga te bokani ekei mbula malunga te bokani ekei hein eza bien te babenga bakula mabelo batekaki mabelo yo bayokana na bango basenga oyo basengaka musala yo salama bien te poso musala banda o salama bien ba résultat nango to ngato mona ngo kaka mbula nde mutazo la biso ke non musala yo salama bien te terrasse oyo batie oyo za terrasse moko ba otikango définitif alors terrasse oyo bazo tongango likola bazelo oyo batie kaka bongo liboso basala ki terrasse oyo ebukani basala ki terrasse oyo ebukani bazongeli lisusu yo moko soko tali façon ba osala musala oyo ezomona na ke musala ezosalama bien te bako sala ngo poto okotanelanga bako sala ngo batiki net basali mais lobi tango mbule ko ya ko banda lisusu e ko bukana po musala il devait commencer par mettre des moellons pardon ya otia ba moellons na ces places il fallait ba canaliser terrasser na bango côté kune fallait ba tiela biso ba mbir moko ya minene ya bétonné que no ya ba moellons na se wana pona ovandisa mabele na bango oyo après ba canaliser terrasser na bango na nino na se ya ba moellons wana que non ba damango bien que non mino tolingi bango ba sala bisala sala o eza ba biscuit oyo mbule soyo kango te même mbula ya mukie soki mbula mukie beti ekei mbula mukie beti ekei même ata génie militaire oyo atongaka libosa tongaka ba biloko te soko yaki que non avant-hier que non biloko bango basalaki awa ezalaki même pas oyo yo moko so ozotala que non musala ezo salama ce sont des aventures oyo eza ba aventure que non bako sala ba biloko boye te un ingénieur tango moni que non eloko ozo sala ezo simba te kende banda ko réfléchir luka sangisa ta mayele na batu mususu o luka o pesa biso résultat mususu ya bien po eta quartier na ngai nazomona bato oyo na ba ingénieur na banani bayebi musala te po lukela biso bato mosusu génie militaire zonga na esika na yango ndenge esalaka musala na yango po yo si omona basala musala oyo ozo depose ebende likolo ya zelo oyo eza dame te vraiment tozokamwa yango wana tala yango ndeko na ngai ba chinois pena wana na moni ke bazalaki na bango ba aide na bamboko na bango tango ayawa hein bazui lokola toza po différent ponga na za contre-maître na maçonnerie Jésus contre-maître na sala pena ba architecte na ba ingénieur mais musalo bazo sala awa donc ezo pesa nga soni ba chinois wana bazalaki ba aide na bamboko na bango tango ayawa lokola za na po différent na ngai a commis maître gouvernement pesier marché hein chinoise pour azana ba gen biso ba africain tozalaka toujours si tu es bité de quelque chose
au lieu de ko réfléchir au pour sa réflexion en musique on va dire que non oh et ça bah il faut que Lucas ceux qui ba chef coutumier il faut que Lucas Makasu il faut que Lucas non ça c'est pas un problème de Makasu c'est pas un problème de ceux qui ba chef coutumier banine le problème c'est que Moussa les Salama bien té Moussa les Salama bien té. Monsieur journaliste na CPLI na ndenge initiative au président de la République abimisi mbongo pour satisfaire commune Lemba pour nzela oyo nzela nyos oyo ezo kamba population Lemba ke no elega na nzela oyo mais abimisi mbongo li suivi ezala ba ya kamikolo nyos ba ya kotala musala ezo sala maweza yango te mbula mukempa même pas 2 minutes ça la bon boule beta kabana ineti 17h ko sala ndeni papa or ke bat mususu ba déloger koto ba komi na bazamba comme la libanda pona nzela oyo mais nzela ngwate lo mo ezo sala te est-ce que ba ko changer bat mususu te vraiment to sala ka bo on dirait mboka ngoto za non considéré hein ba changer batu so ki te to ko sala paka moko wa bato ba ko tumba yango wana bisa banda ko kende kuna banda ko kende papa tolembi biso kuna balokata bakimi ndako tika ka polele boy batie biso barrière moko makasi kuna na se bazu filer batie filer ndeko protéger que to bo tia filer bazu mabanga batie nde baninga biso basala ndeto ngoselo zo ya mai tongo ye moye kende e osate selo ko tikala wana so endurance nango bama bakoko tonga be mende ba tonga basali barrière te il faut tomber les obéta c'est les osani ezo biso kuna tozo kufa banda président ya awa président ninga loba ki to même se bani ko sala mais bato ba yeba sala ba yebi ko sala te tolembi bango tolembi papa yakolobela manga passe soki totali kotoyo bandeko bakufi bandeko bakimi donc et comme il aura la kaya ba réfugiés bakima na ba guerre donc ezaka passi. J'aimerais vous dire ceci à travers vos ondes, que Monsieur le Président puisse nous capter. Ils vous rendent de mauvais services, Monsieur le Président. Les gens que vous avez envoyés soi-disant pour arranger cette érosion, elles sont en train d'afficher une mauvaise image à votre personnalité. Comment expliquer depuis qu'ils ont commencé, la moindre pluie, tout tombe. Ça fait combien de mois déjà? C'est presque 2 mois. C'est presque 2 mois. Ils ont fait des Sénégal du pain. Tellement qu'ils sont en train de durer autant de jours, ils profitent de leur argent pour mettre dans le poche. Alors, ce que nous demandons, c'est quoi? Qu'on nous amène une société sérieuse, de gens sérieux. Moi, je suis originaire de ce secteur. J'ai eu à vivre aussi ce genre d'érosion de l'autre côté des Macailles, à Mongafoula. Mais ces ingénieurs sont parvenus à maîtriser cette érosion. Mais avec ces gens-ci, je ne sais pas ce qu'ils font ou encore ils ne maîtrisent pas ce qu'ils font. Donc en bref, ce que nous demandons est que non, qu'ils puissent chercher une société sérieuse afin de pouvoir dépanner cette situation. Parce qu'au jour, le moyen de transport, et c'est la route qui mène vers l'université. Parce qu'il y a un constructeur. Moi j'aimerais bien que Moussala Oyo, ce qui va mandaka, kotonga d'abord un mur. Il y a soutènement à Sekuna, batongi vrai mur à Moilon. Après avoir kotonga mur à Moilon, bah dis que banga ya makasi, banga minene sopi, tché ciment, première barrière. On va caler déjà ce qui a été ma belle wana tambola. Après avoir la première barrière, la deuxième barrière, barrière moellon, parce que tout le temps moellon belé. Alors ceux qui passent les bongo, passent 3 barrières. C'est alors maintenant doivent commencer maintenant à plan ya terrassé. Mais ceux qui boy et le côté, do bako lemba bako sale au côté. Ceux qui pesi musala na ba congolais ba ko réussir ngo makiawa o bukinzela o mobimba président ya kiawa a telemaki juste a na lopango oyo oza lopango papa nanga le professeur Chibaka awa musala ezo salama bien te ou bien un problème en boula ou bien mukolo musala o asala ki musala oyo ndi ayebi ndenge nini a maîtriser kiango na tuna nanu batu kuna o bazotala yo za moi sino na ndako osengi asala musala mais
asali mwa ba caprice yo boyi obimi okozwa mwa si andumba en fait kosilisa musala ya asali wana ozina ba malade ebele qui a dépensé beaucoup on a opesa moi sinon bon asuki oboy ok kuna pas c'est moins cher qui maintenant a dépensé beaucoup aux pena sida. Cela veut dire quoi? Cela veut dire bah génie militaire les moi si andako bah chinois bazo ça la biso au bazar ne ba si andumba nzela nini batonga déjà essayer bonga na Congo président Azong Sakaka ba génie militaire awa ou bien basala en collaboration na bango ndeba kolonga bango balonga ki yango premier tour bato oyo bazotilisa mbongo ya leta bayebi musala te biso tolingi chinois aya kosala topesi bango 2 jours soki bakoki makambo te tokobenga na bango de force Félix ye moko aya atindela biso ba chinois baya kosala nzela oyo bazolia mbongo ba chinois bazosala eloko te bango nde bazokomande ba chinois bazosala eloko te. Mais chinois sinon azana mayele bango balie bazolia bazaka wana kolia la kambongo balongola OVD chinois aya kosala mais tous balobia que non ba chinois depuis ba na Congo basala rien papa yo yebi soki oyebi bien libenge o yazape ezalaki neni tozalaki na mbula mais ba chinois basalaki yango libenge o ya delvo ezalaki neni ba chinois nde basala yango tala zela ya kimweza banani bazo sala yango OVD tala oyo soki omoni zela oyo ya limete makadam oyo OVD ache eza na mabulu ebele eza na mabulu ebele OVD azokoka musala te alungwa awa ba chinois bazonga baya kosala musala. Mais nzela oyo ba bongisa ki premièrement to moni pe ba komi prêt ba silisande mais kwa mwa mbula moko ya muke beti kutu eza mbula te koki ko buka e buki libela nyonso yango tozotala awa esengeli ba changer équipe ya batu oyo bazosala awa batindela biso batu mususu oyo bakoki kozwa relève pour vi ba bongisa nzela oyo et en plus biso tozolongwa toza étudiant tozolongwa campus po kita rond point ozo kita makolo ba bis ezate ba moto bazo taxer cher oyoka 5000 francs donc ozo souffrir et sengeli vraiment dans les médias ba meka ko résoudre solution pour vi que nzela oyo ebonga mabulu oso ke ezo salama école eza pembeni awa érosion ezo matase na se awa tozo mona mbula ngo ezo kota na se c'est comme si ezo matsana nu mabele etindiki mabele ekiti kuna soki botali kamwa mbula kaka ezala litanga moko ya muke beti bomona mabele bandi kokita nde alors tokoki komona mbula ebeti makasi ekobuka pour la deuxième fois awa première fois bukanaka babongisaki génie civil ebongisaka très bien ebongisi pe nini esali bien mais pour la deuxième fois tokomona susu ebukani lisu makasi donc awa tozomona équipe ya OVD na ba chinois précisément pour ngana lingaki OVD azala na batu na équipe na ye na tuna équipe oyo ya travailler na bango eza wapi po ba oyo nyonso ozomona oyo baza ba journalier bana quartier c'est pourquoi ozomona emso ba travailler boye ba l'été moi eloko moko ya muke aller à lembi donc ozomona que le travail ne marche pas yango to senga que balukana no moyen ya ko renforcer équipe mais d'œuvre eza muke mais des vrais amuki. Ozomona que non batulelo ba komi ko souffrir na transport ezate moto au marron point 2000 francs. Si vous avez 2 personnes vous avez payé 4000 francs et c'est belé. Donc à vrai dire au moni musala ezo salam. Bazo sala méthode oyo ba longati. Bazo zo ba ben to mona ba cheki ba 12 men ba nini ezoya so ba c'est des kiti et luki lisusu kuna lisusu des gars. Likambo ezake baluka ingénieur akamata poko yeba
façon ça la oignon sur basali échec basali kona central mbongo ezokufa exacte que mbongo que soki basali ezaka donc méthode na bango nde eza bien te. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut... Équipe ou bien... Oui, génie militaire ya kala, aya nde kosala. Basa collaboration na ba chinois même. Tu sais que génie militaire aya parce que place aux années bango nde basala kango. Canal wana eza kuna bango nde basala kango. Oui, bango nde maîtriser kango. Par rapport à Nzela oyo, il y a un problème est que Bama est mal canalisé. Parce que la ville à Kinshasa, bien sûr, que les gens qui construisent pour un petit nombre de vivre. Mais ce qui est vrai, c'est que le grand nombre peut pas. Parce qu'avec l'évolution de la science, l'évolution de la technologie, plus rien malgré le cas d'urgence n'est impossible. C'est-à-dire qu'il y a toujours une mesure, des mesures préventives pour éviter les cas. Donc il s'agit juste d'avoir une technicité moderne, une technicité qui s'adapte à des conditions ou des situations actuelles. Mais d'autres disent que ça, l'équipe il paraît génie militaire avait pu maîtriser ce place. Bon, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire une technicité, la technicité qui s'adapte à des problèmes actuels. C'est-à-dire c'est un travail qui voit, si vous voyez l'érosion, et là qui c'est que le fait que maï est au côté, ils ont entraîné l'érosion. Donc il s'agissait peut-être de dévier les eaux de d'autre part, parce que l'érosion est là. Bon, maï est d'ailleurs le canal wana bachwana, ils ont même pas na mesure à supporter quantité à maï est d'abord et maï en boule. Imaginez que maï nous se joue na bateau na bateau ya bateau, ils ont pour se diriger na wana. Il s'agissait d'avoir d'abord une étude pour maï comment Ezoya, une étude comment maï Ezokende wapi, comment ça peut arriver côté Ezokende, alors que l'ango ba espace pourvu que et kende à l'aise. Parce que ceux qui ont entrave quelque part, et que nous avons une force majeure et percé et ça là dégâts. Alors nani ya vie humaine ezawa. Donc vous savez que ceux qui mutazui le pang il s'agissait d'un moyen très limité, un moyen très limité. Alors couper stopper ça bango sous des dilemmes on a été à sur place nini bakoki ko vivre. Bon, chose grave eza isusu que construction tant bazo sala bazo ko sopa bazelu ba mabanga et quand il y a eu démolition, on remarqué que bato mususu bazo tomber victime. Hein? Parce que Soro Tali Nabaka, Soro Koro filmé na Sekuna, il y a beaucoup de sinistrés, de familles aujourd'hui sinistrées. Bon, conditions de vivre na bango, on ne sait pas. Bon, ndenge nini batonga, toilette na bango, siko eza bouché. Donc circulation à microbes et tambola. On risque de mais oui, et que ça l'a propagé. Le microbe est un peu quelque part. Mais du fait que bazo landelangote et qu'on a propagé et biso to ba victime